akaya meli kamba ça akoma pe hotel mela wanati tant ba to ba non IDP c'est kabimboka ba moni sopera mabe au school waza mwana mboka papa maman ba ebani ba congolais yende school ne mto to boto na ona mabo nae so ba bisi ba ngobilo ba ngolais ba ndimi na ba mais siko bango kuna boninga aboza ba congolais na makasi et puis bo juma bela ba congolais bokomi vanda wana na makasi ti to fungola miso ko na komoka muso est-ce que ça y est mais so yem ta saiko bon di kambu ya ronsa ndenge na telemela ga yem tu fasi singela kengela ba frontière nyonso lokola zali commandant suprême ya armée oyo singeli elengela ba frontière nyonso ya Congo so monique j'aime boy bandi boy za mabe les autres ils ont na projet ya kokatama il fallait telemela lokola tikiango mais soki ke komi lobi Rwanda drapeau ronde telemi kuna papa nyonso na bila ya IDPS dès que solo baboye lokola G nembo ekinde omoni likambo wana nga solo babo ya ba touche ba osimbisa président der so yoka ke mamenianga basali des ordres na manianga bango balobi bango babalari te bande wana biso wana kota ba kulungu kuna banana ba sansala basala des ordres te Bote emble boso balendi ya Vision Plus kaka ndenge to sele rabino re 3 semaines basango oyo vraiment eleka kina semaine biso to ko sisa na zakanga moko te boyebi ke to zakana journaliste moko ya Canal Kin Puris Pembele pa iwapi to betaka masolo na oitali politique ya République démocratique du Congo na komona kama makambo ndenge ezali ko kende ezali ko tamola malamu te to mekaka un peu ko sala analyse pour na kopesa bino bayimboka o bozali na diaspora boye balolenge nini mboka na biso e tambolaka bongo Puris akozala wana to komeka un peu ko développer ba sujet ebele bote no mona mboka mbote mama mijalwa boni nzoto nzoto ça va muke kasi moi sangwa mawaka ande muto osala biso artiste musicien monene Koffi Olomide ne abungu tubungisa mama na ye pour maman na c'est vrai que Koffi Olomide qui grand mais na parcours na ye mobimba maman na a aidé trop yango moni niveau Koffi Olomide komi na yango il fallait quand même ko féliciter maman wana na musala wa sagi pe na ko botela rabiso artiste le quoi Koffi Olomide malgré tout ce qui s'est dit Azar grand à ça la fierté à la musique congolaise. Loin maman naïe au aidaki tourne la carrière na Koffi to compatir quand on malheur au eli les grands mots pas au son gambeli. Il y a moto que la maçonnerie qui soit venu vraiment ils allaient parce que ça veut dire Koffi na poto, Koffi na France. Bon jusque là vraiment ba détail monsieur zate parce que tout moni biso mogo vidéo yo Koffi Olomide sali azo le la kaka azo talisa passion ya zanango donc jusque là programme est bien noté. Bon, on est police, l'actualité vraiment un peu comme ça, mais côté aussi c'est qui vraiment makasi. Na likambo etala qui remise et reprise à la muka, il fallait bongo muzito apesa bongo place susu na Martin Fayulu madidi pona kokoba kaka ndenge basala ndenge bayokana na coalition na muka mekasi yango esalemite. Est-ce que les alliés ko confirmer ba nungu ezoleka na kati ya la muka? Non, moi ba remise reprise ezala raba. Tout le monde qui pète ya ezaki ya nani na banza ya ezaki moko esalama entre soit Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba boy. Moi parce que moi bilo moi administratif faut ça les ma ba vendre bureau boy ba ko ça l'évaluation moninga ya on peut salika ndingwana mais ba tu ba kanisa pour ba prophète du malheur et belé ba zo lingande siko nezo ba mozitu nana ba bebani bango zo se parce que bozo sepela nini vraiment bozo sepela nini bolingi opposition ezala so opposition ça uni bino bozo sepela tendenge opposition za uni ndingwana mozitu na Fayulu nde bazali bino bolinga ba kabona bon so bozo ngaba kabona po bozwa nini donc ngande na yebeli ezaki moi likambo moi signature quoi Jean-Pierre Bemba à l'intérieur et ça qui moi babilo on soit mike il fallait amender à andima ça nini bilo mko mike aux ana encore d'ordre administratif ndem tout ça qui moi retard mais elo aux ana ngote bon siko tant to mona basali remise reprise ba yambani siko bolo bani biso to linga kumaba congolais alingara toujours mabe donc ya mona nga mabe so bakaboni to zone so bakaboni après siko ba biseye so bango bakabwani ale basombi bato somba mina onatra soki bango bakabwani ale salaire bato mati ole botala distraction ole botala bato ba fo ba bongisa bino botala bato yo bango il faut ba tia bato ngo po ba bongisa te eza non ka ba distraction maintenant on le dit comme on a na semaine
makasi entre José Makila na likambo Transco na batwani bazofunda na dernièrement ba tikela José Makila ceux qui 130 biloko mo abongo ya ba preuve ya musalo asaki ya ba mbongo nyoso libaki tango azalaka. Mais bon, odep bango vient biso Laura Batumona ozo dirigeant ye afunda kinde ba diriger à Transco. Lokola ministère à tutelle ezali ministère à transport comme père José Makila ezalaki cité na kati. Donc, c'est-à-dire que ceux qui souhaitaient mon robot ils ont la tutelle na yo et Jérémy Mabé. Mais il faut pas l'endre la période. Il faut pas tout la payer yo mto bané ko tala secteur otala secteur à transport entreprise dans secteur na yo oyo gestion nango zaki mabendene. Mais curieusement il y a quel sur ba dossier à quel sur funda de psycho allez yo refunda batu allez baton babi oh yo fundi biso yo to batela yo ba dossier ko to so do biso ngo kufi ah lo yo fundi donc yo mo fungoli porte na yo ya tombo allez bon pe ba sukara ba preuve ba est ko to zela so ke suka ndeni mais azana présumé innocent mais à ça l'erreur parce que quand il y a moi qui au tout là pour ta place les alaki les autres sont Makila te yo que tout mola ngo bimsi Makila siko parce que comme on a pas vu que na Kinshasa a ba transport sili bana mboka ba comme nyo comme kozonga ba transport l'une des causes ya ba embouteillage na ba toi tombe dans rebelle na ba arrêt ezali pour ba bus à transport kufi société zaki mal mindele bazala kya bino musaka ko senga ba mbongo bozo ngara boyiba timele ba bitin bezara boyite mboko ba sérité ba kena bon ba tikele mo Transco tande bo comme si Transco moi je trouve que soit bozo si ba mindele soit Transco mon Transco wana ba salga système ya esprit de vie bo pesi yango ba particulier pour so mutazui nyongo ya bisi munene ndengwana alors ba embadi mona oklanda ko mikolo maramba prison de komi ba péché ba komi ka raso sakanga boy mukamate à gérer business bien pour éduquer à l'état. Ce qu'on peut savoir dans la boutique, on va transformer en déngouan et kokoya parce que la recommandation déjà c'est bandagi, bah parti politique déjà. La recommandation c'est bandagi, bozo baté. Bah parti politique, bah famille, bah otinda radja bah tuna bango bah zora bango. Bah otinda bango pour ne pas voir misala bah quoi bango misolo. Donc, on a moni bah ça la loi pour esprit de vie pour l'état l'état. Transco les amours à l'état, bomi transco. Bouzou ba bisango et au tika la ka ndengwa uniforme ndé ba mais bu pesango pas particulier mais le monde privatisation comme ma na ba secteur nyos to privatiser biloko wana preuve yango yo souhaité Transco et simbité transam et simbagité city train et simbagité mususu so to yezaki ni yasuka wezaki bo wa kimbota transkin et simbité mais bon ba esprit de vie que tout le monde simbia. C'est vrai que ma marque va somba qui on a ba Hyundai ezaki mabe so ba somba ba Coaster Toyota ne tile le ça là mais ba esprit de vie et simbi nango ba gérer ngo bien au moins mko nango place qui pas na bien na nyongo e akoluka ndenge ne so commander pièce mais Transco so ekufi entrepôt so bo pesa en particulier au démarrer que ekufi mais particulier on a bimsa mbongo na e na épargne zo sala pour somba démarrer bis zongi na nzela. On va Transco boyo dépiné et là kufa Transco vandi. Donc la proposition non ezali privatiser Transco bo pesa pas particulier. Comme ça ezali kambo e utakoleka Lubumbashi bakatakata ngande basalaki mobulu wana babomi bato kokolobana. Mais maramba bakatakatanga nani agraciaka nani oyo Gédon Kyung. Mais Gédon Kyung benga ba fallait bakanga iti tanga bomaka bato fallait bakanga et Gédon Kyung bakanga. Après bino moko amnistie bo amnistie Gédon Kyung. Bozong Sekoutou, beaucoup commissaire officier supérieur dans l'armée. Mouta Bomari Bat, beaucoup commissaire officier supérieur dans l'armée. Siko Yewana Azongi Katanga, Abandi Suko Sala Susu Mubulu Mususu, Nabatuna Bakata Katanga. Il faut punir dans le mouto au ministère qui est dans Gédéon Kyungu. Par contre, grâce à quoi on bénéficie à tant qu'il y a une amnistie, rien. Mais Siko Tala Marambosali, Siko Yewana Azongi le désordre. Wana nyosu manque ya autorité ya l'état buzo bana buzo bezo osalema yango wana yosala mandengwa ana likambo so etali makambo ezolo banaza minembo wana na likambo wana vraiment yango vraiment ndezali mama likambo ya oyo sali nyoso pona biso awa ezolo ba makasi pa politicien bato ndenge na ndenge bazali koloba pona likambo wana
yango wana na ngina loba no piris o me kopesa nano analyse na yo na likambo parce que ba yimboka côté bazali ezo sala bango pasi komona likambo oyo mais kasi likambo ngo ezo salama tata mokonzi to yebite soki azali ko banza nini na likambo en tout cas likambo minembo oyebi ke bato wana bazalaka nommé bana 2019 na ebandeli wana Fatia comme président toyebi makambo minembo bien bato baza majoritaire kuna tala bourgmestre comme les coups na bossa nsusu komona aza ya communauté Banyamulenge vice na yende mutu aza ya communauté mususu mais baza très proche donc donc kuna il fallait normalement batala nano ozo bonga beaucoup sa commune muta weleli ba comme sa commune ministre na biso ya décentralisation Azarias Roberwa Munyamulenge nationalisé douteuse ba commission fiscale bato tout baza kuna majorité na commune ngo ba Banyamulenge yo so mona mama ndengwa Banyamulenge na Banyamulenge oh toza ba nationalité donc bo créer entité territoriale moko boye qui est une commune pour pesa ngo na ethnie moko bon ethnie kututé bo misalanga bobo machuda ngali kambo ethnie te Banyamulenge ezala te pona ya lo barandengwa bo pesa ngo na communauté Banyamulenge pour ethnie Banyamulenge biso zarate bo pesa na communauté Banyamulenge oh commune ya communauté Banyamulenge zarate yango wana mona mboka Martin Fayulu a 5 pena to telemela likambo wana avant ko créer yango esengela kini musali na no recensement ya ville wana banani bazawana ka bango na bango bozupe batu mususu bosali pa appel na batu mususu bangi ba revanda wana bakende comme ça ezala ba tnie belé ezala to ko perdre mboka wana lo wa jemi nembo wana bandakala balika eloko wana koma ya bango ba diriger parce que siko le ko komi entité territoriale ba ko diriger ngo bango moko et aux relations de dépendance plus il y a Rwanda qui a RDC pour batona bazawana baza plus mingi na tendance ya ozana ngamba sikoyo ba ville msupe to yebi na biso na Congo za ndengwana le roi soki na ba manianga au moins ba place mobo za moi centre mobo mais baliara ba sefa mais batwana baloba teke bango baza ba kongola ngambo non bango bavanda na bango bien baza na bango kimia so yoka ke ba manianga basali désordre na manianga oh bango balobi bango ba balari te bande wana biso na kota ba kulungu kuna banana ba sansala basala désordre te so ba bisi bango bino ba bangolé bandimi na bango mais siko bango kuna bolingi ka boza ba congolais na makasi et puis boju mabela ba congolais bokomi vanda wana na makasi te to fungola miso de to solo ba boye lokola G minembo ekinde omoni likambo wana nga solo babo ya ba touche ba osimbisa président de la république likambo le fallait basala ngo bana kabila bana mona lokwa soto sali bo maraba kabila ba budara mona mboka te ba mona rateki moto tika enanu papa lokwa ba pesi Félix ababia au school wa mona mboka papa mama ba ebani ba congolais yende school ne mto to boto na ona mabo nae school ban marama ndingwana tamba to lo ba ono IDPS kabimboka ba moni sopera mabe siko na komoka muso est-ce que ça y est mais so yom ta saiko bon likambu ya ronsa ndenge na telemela ga akile mel likambu ya ronsa akoma pe telemela wanati c'est lui le garant de la constitution et de l'intégrité territoriale yem du fa sengela kengela ba frontière nyonso lokola azali commandant suprême ya armée oyo sengeli elengela ba frontière nyonso ya Congo so monique j'aime boy bandi boy za mabe ils ont na projet ya kokatama il fallait télémélango lokola tiki yango mais soki ke komi lobi Rwanda drapeau Rwanda telemi kuna papa nyonso na bila ya IDPS bon ça assume en 2023 comment qui chef de l'État qui est Belgique mais kasi ambazo ma Kinshasa akutana kina ba journaliste congolais à la diaspora il peut ouais ba sololi mais na ba pourquoi chef de l'État ba tout que makambo tali pouvoir parce que IDP solo ba ki ba otika ata 48 ans na pouvoir pour pouvoir renyaka entre bango ba ça sur 38 ans boy mais mokonza mboka lobaki azali na likanisa otika libele na pouvoir te ko diriger pe des mandats pa na yego pese mutu passe ko lobani non il faut tout ça là non tout me ka recadrer makambo IDPS ils ont droit ya otika là na pouvoir seko na seko c'est reconnu na constitution un parti politique vision vous allez ko garder
aussi na batamulayi pouvoir et ça aussi longtemps que possible parti sur les pouvoir faut luka et gardango mais si ko ba gardara pouvoir nini c'est ça le problème Fatine Moutou le roi président a commencé à démandater a ko longwa mutu so IDP ça remplacer a longwa mutu so IDP ça de ba mo mazolo ba tiye zoya et ça n'a anticonstitutionnalité mais l'individu Félix a commencé à andé trois mandatés je m'excuse ata ba tche kabund a commencé à demander so kabunda alongwe baye bazuyo balubacheni bache kabuya demanda après fils mukoko demanda ka na IDPS to kendega ça bien le quoi hier le big ya ko ça demanda tenga na sepeli mais quand IDPS basolo ba ke bango ba ko vanda na pouvoir tier soya na bilan nini if er yango balo ba déjà baye ba ke ba ko vanda na tier soya ka na bilan mais bilan oyo baza ko partager na FCC oyo eza déjà négatif oyo ba ke eloko moko et au salema ya malonga te yango nazoloba soki bango balobi IDPS au vendre dans le pouvoir c'est qu'on a seko c'est pas un problème et ça na kati ya constitution mais mabende Félix aloba ke onga na vandi seko na seko wana esimbate ngala CPI le rôle lobi ke yé ko sala plus de 2 mandats et a passé en tout cas na CPI na beteli maboko mutaza ndengona mais ayeba ke soki ya kei pour IDPS mutu mso ya wana il faut bongisa bilan to ana likamba bilan jusque là libungu tolo likambo susu pona kosukisa na oyo etali mai oyo ezali kolekana entre bakongo na bakongo toyoka ke bakongo bazoyokana te il fallait basala dialogue mais dialogue yango esimbi te. Bon, les Cambouans, comme conflit des générations politiques, écoute, na kati matusi là, azali bon président à l'Assemblée provinciale à Congo central, na atu matubwa na gouverneur, et comme les Cambouans, comme il aura bon document, sur le jaloux des et banaté. C'est-à-dire que de deux côtés, moi, mais il fallait battre l'intérêt général. Pour une première fois, le grand cataracte est du pouvoir, c'est-à-dire gouverneur Azali Moutou, il y a cataracte, Manzangongo, président de l'Assemblée provinciale Azali Moutou, il y a Lukaya. Donc Lukaya Zagini Nakala, donc il y a Madimba, le territoire à Madimba. Mais les Nyos sont en Asko, il y a ça les grands cataractes. Donc Kobanda Ozui, Louzi, Mbanzangongo, Madimba, Kasangulu. Na Kwilungu wana nyonso sala les grands cataractes mbala liboso sala maté ezalaka so mutumo a cataracte au moins mutumo a bas fleuve ou bien batumi bala bas fleuve o mutumo a Madimba mutumo a bas fleuve mais ezalaka Mbanzangungu ba to tsof na Mbanzangungu na kisantu pour comprendre be pour ba capitale na ngoya ngwa Mbanzangungu na kisantu ezara mais ba bundi alors que atuma tubona mutu abunda kipo matusila akoma président assemblée provincial mais tu comprendre que sope ko lokai sope nini ne bo sa ndengwa nga kuna linga so ko ta makambo te pour to ko tongo tout monde comme buzoba boko perdre les deux postes wana après bata ba fleuve ba juyango ba boko mo lela boko mo ko réconciliation boko no récupérer pouvoir wana penengo bo bima ba tout pina ndenge ba Congo ba lobara ba tout ba bolole on to comme la souka puriste moi ba mbote. Bon ndenge za ka ba mbote na kopesa na batunyo so asigao ba linga ngai merci na bino. Bon encourager biso kaka beaucoup me la rapenga bocha numéro nanga te bocha appel numéro nanga ba encouragement ba suggestion ba remarque mususu tant que comme suna bi mabe pona mo santu te botindela nga voilà 0090 90 lisusu 11 931 donc 090 90 11 931 pour na bateau ba français donc mbote na ngai ke na ba misa na ngai so Nathalie Julie Messo na Londres lisusu petite sœur na ngai Prudence Pembele Nathalie Sunanga mususu emendonga na misa na nga toujours Bobo Machuda na Irlande na mama Titina couple moi bata mundu ya kitoko pena na mwana banso ya mundu auto ke mikolo petit na ngai Vini Machuda mbote na yo na robosa na te vient na ngai vieux mbuka business a na kisasa makambu ne makambu tout le monde a bala et au ça bien vieux ciment au dangola ici kozali c'est bon situation mon ngesa absamburu mais vieux na maîtrisant bien a maîtrisant bien na mona zaki na tongo na espèce sous petit na ngai baron timbambo te ici kozali
Yoyu Bonani na pression beauté na bamisa na ngani tout ça na bango na UKA ex Unibase est-ce que moi bongo ezwa moi atabiso vidéo kuna te moi bongo ezwa moi eloko moi muke le grand boss Serge Makindu monde arabe Mundele Moindo yem tapé Sarabatu 13e mois na fin de l'année donc monde arabe Serge Makindu na bossani au TPM ça na la pression beauté Douaring Gimuseng il faut pour ça na bois qui était ali kama. Merci pour nous bon na suka émission na biso to zaki bon na pu c'est pas web to saka banalise merci na kwa zaki na sima caméra merci na mon boss le DG Bela Dinganga nazo ki ba kolina ngai komi respect na yo merci na mon cordon trésor merci na batunyo so merci na Jack Oya Montaka merci na mon grand frère Benjamin Kabongo merci na Gilles Mbula Daniel Zila tozana mawana yo to bi ke bungisi mama to kozala wana to kabola mawa biso nyonso potikala malam.